Nene ya kelokelo alobi Grace Temo akenda kokutana na papu pe papu asengi pardon na makambo elekaki. Grace Temo alobi depuis décembre 2023 tina mukwalelo basololaka lisusu na nene ya te. Alors wana ya na importance te kasi mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bandeko, kasi eloko oyoyo, et ça très important, les kambango et salamaki, tote salamaki te. Pamba te neneya, akoko soane na Grace Temo te, afonde kaka likambo, po internet ezika, po na kanisa, mutu moko abosani te neneya, aza pyromane, apelisaka moto, wana eza spécialité na ye. Abandiango lelo te, abandango tangu nanu tozomona ye te, toyokaka kaka nene ya kelokelo. Nene ya kelokelo. Nene ya kelokelo. Tangu tokoyokaka kombwana. Ye moko alobango, makambo ebele ya kozikisa mboka, l'équipe nationale ye. Alors, comme tel ekokozala pe, likamba vrai, kasi nene ya ayokiango, epai ya Grace Temo te, ayokiango na source d'information moko protégée. Donc, moto apese info, aza moto moko oba protégeaka na ndengi tu. Alors, lokola nene ya histoire yango eza vrai, pona a protéger moto apesi info, amoni faluka stratégie, po moto wana azala mieux protégé. Yango atombi, ye moko Grace Temo. Bandeko pourquoi na koku na lobi et kokozala vrai? Parce que papu tomba talikolo to kitanase abima na Grace Temo. Donc, ti Grace Temo yaki na poto po abima kanaye. Alors,
Donc mwasi na mobali ntango baka na chambre bayaka na kanda te baza batrain te eye kotutana moto atrain na bawagon te baa bato balongolaka bilamba basekaka baliani mbanga mbala moko pénétration soki micro bayembi mpe kaka bakosukula mpe bapene besu eme na bango bakomela bakolia bakolala moke sheri mpe akolalela moto mobali na tolo to azokarese bapoile alors beveneme ebelele kaka ozala le king ozala président de la république ya Tchad nazoloba ya Tchad ezala ya Tchad tangu kaka oza na makangu likambo moko kaka nde makangu wana yebi eza obligatoire makambo te ezoleka wana esuka wana na libanda kokosoleleko te ata ozwi zemi par accident nakanisa baprésident ebele mpenza surtout ya Afrique na Amérique latine na Asie babota libanda Europe mpe me babombaka mwasi wana fo bomba makasi ata so bolandi bahistoire ba Mitterrand ye kuterevesaki me esengaki kaka babomba ngo protection à l'État. Alors, donc les kings, lokola grâce témoin, tosaki te, alobaki, a bomba me kolobelango na poto. Na yebite soki kanda, po chéri afuteli ye hotel, to atindaki un hotel, mbongo ye nano te, to carte ali bloqué, baye kofutela ye, na boss Jimmy Belau, alors, na sangwe bimi, ba leye na boss Jimmy Belau, ba bloqué sous carte, ta musuba makambo wana tout, yango penze tiaki conflit. Petango akiti, ba botola e passeport, bakanga kuteme ba botola. Mais lelo oyo toko solola boy. Pourquoi na lobi makambo nene ya lobaki ekokoza la vrai? Pamba te grâce temo a confirma ki biso sikoyo. Libosa loba azaka na passeport na ye. Yalek lukuta bakanga kiango kaka. Mais turo yo tangu Rafini Tumba atiki biso. Grâce temo basololi na saratola alobi na kanisa na Belgique tozala ngala yo. Alors soka répéta alobi akozana ye c'est que ana passeport na maboko po tura liboso tango bakanga grâce temo passeport babotola yango. Grâce temo lekate na image alobaki o passeport nanga naza nango. Grâce temo loba passeport na aza nango po saratola muta bengaki ye. Lokola bazo solola bien saratola tango atunie bakangyo penza passeport. Donc grâce temo po tumba mboka te na mitif o aza nango deja alobi te na passeport nanga. Donc pona kotumba moto te
me bakangaki yango alesara tola aye adefendre alobi kasololi na Grace Temo passeport ne aza nango botika bilobela bakokangele na ntina nini mpo na likambo kaka alobaki wana sara tola alobi ya tro mpo azalaki na raison bakokange passeport na ntina nini mpo alobi kaka bimana le king pasengi pardon mais rien bakokange passeport te eza scandale mais bon eyaki nango likambo moko bato bapiaki yango importance te moto moko andimaki te abimaka na le king mais bango bakangi yango Sara defendaki na logique des choses alobaki makambo nga mpe na kokoloba me nga nalobaki yango te mpo nayebaki babimaka le king oui international azali mais côté Bundu Waya abeta déjà na Cameroun abeti na Gabon bafi wana to abeta batete brûlée Grace Temo aleki bango na beauté ali tête brûlée mais neti bango te Grace Temo abeta balobwaku neti bango te afinga bautorité neti bango te mais le king aniata bango moko kutu abeta na ye featuring donc pana ngai le king king oui mais akweyaka mpe to aponaka ye na koloba te akweyaka mpo ye mpenza kokweya akweyaka te wana c'est vrai aponaka mpenza oyo akolia aponaka mpenza nyama na ye bien ndenge aponaki Grace Temo mpe nyama kwe na singa nyama kwe na singa nyama kwe na singa paliaka ye kitoko donc bandeko ntango Grace Temo aleki siko tour oyo batunaki ye maka bapasseport te batunaki ye pete soko akee na poto bakosolola na Sara tola lisusu wana na live Grace Temo mpe ayebi kazoleka na live bakolobela liwa ya Rafini Tumba mais Grace Temo ye moko abimisi na monoko na ye Sara lobi nga mpe nazokende kuna na koleka na matanga ngo Sara kuta alobi azokende Grace Temo yoka bakisi yango doucement akoloba na malembe tout po atutu bayoka Sara nakanisa tokokende longo na yo nga mpe na kozala na Belgique nakende kaka mpo na matanga wana donc elakisi Grace Temo akonfirme biso aza na passeport na maboko na ye na maboko po Grace Temo aza na passeport na ye na maboko donc kaka mutu akopesa yango motema na ye le cœur Nana Ketchup kozala no calme te je t'aime beaucoup maman na Marco 6 maman de 5 oza na mbanda bel et bien oza na mbanda bon ozalaka na esi na lobango nga papa robo nakochange maloba te depuis 2023 ti lelo nalobi oza na mbanda Grace Temo encore boa bataille ndenge moko donc azo se retrouver na Grace Temo na modèle abandaki ko se retrouver na yo tango ozalaki na âge ya Grace Temo azokanisa moto mosusu te azokanisa kaka yo Nana Ketchup
mako sala amour na grâce temo. Le king, oya likamba ko célibataire, c'est toi qui love, hein? D'avance, ngande mutufana selika. Pongana ko kota na makambo bato bazoka elengi. Bazoka gu. Ah, encore lidobi guane alaka, lidobi. Ngana champion d'Afrique na yebi. Wane a boro zoli a penzozo niata. Niata bor. Pour le king a son énergie. Ba deux fois dena bino wale boge chango pa musosu. Aza penza na force. Koleka bato ba tchaka dopage. Le king. Eh. Aza na énergie mo wa osagana te. Bolanda pe Freddy Kokota lobakio. Soka beti ndule. A beti deux fois. Akosuka na. Bon, boyebika mamba lobaki. Marobeta siko deux fois. Stade de martyr, hein. Akotele mape deux fois. Azan énergie akosakana te. Grâce temope. Kwanga fioti. Matiti mingi. Grâce temo. Tango koti penza. Abouakilio de jango. Soupe. Cielou mouka. Mais de l'huile. Quel moussielou. Mais de l'huile, mais de l'huile. Bio. Ah. Gande munakoko silika. Yangwana. Le kingo silika te. Yama kamunanga. Kamuna o souffrir. Bandeko bel et bien. Histoire ya nene ya kelokelo. Nene ya. Nene ya kelokelo. Nene ya. Eza vrai. Nene ya zakaka pyromanité. Ayaka pena ba information vraie et correcte. Bien sûr, on perd sa moto. Mais bon. Moto wana pelisa wangu avec Natina. Poboyeto la. Pyromane atumbaka mzamba te. Atumbaka mboto te. Ako pelisa pe moto. Poba mpuko zamba babima. Bolia. Nene ya kelo kelo. Bande kobo pesa nene ya raison. Bed et bien bakutanaki. Papou da grâce temo. Po oazo pese bilengi. Oa pesa ki bilengi. E nana ketchup. Nanzoto aimo nana ketchup. Pa pesa ki bilengi. Nana ketchup toujours. Nanzoto ya grâce temo. Grâce temo. Lukaka mobali obale. Luka di bala. Papu akotia au deuxième birote. Tango alaka na yo. Kaka na place. Aomonaka nana ketchup. Koloba teke na Gabon. Wana na taille différent. Wana na nzoto différent. Abandoko mona siko nani. Réponse za wana na kende wapi. Na okende musika te. Bien sûr azako mona nana ketchup te. Mazako mona. Nene ya kelo kelo. Bondima te. Tango azako nyata ya Gabon. Azako mona nene ya kelo kelo. Petite sœur nae. Petite sœur. Atana na nyata ete. Ta musupa nyata. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 Osombi Kabelo
oke kobongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, on a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.